Le diable m'a menacé au moins pendant 6 mois. Donc il m'a vraiment brutalisé. Mais tellement que, Vinanga n'a eu comprendre que le Seigneur a permis au diable de tourmenter. Il y a quoi embryer vie à René Abiri, mais il y a quoi toucher âme nangaïté. Et jusque là je vous parle, le diable, monde des ténèbres, est vraiment la carte na confusion ma casse. Pourquoi? Bako menoncer nga, bako bundisa nga, mais eza ne loko moti ya diable tikala ko pénétrer ko kota na carte na nzoto na ko tikala loko la tâche. Vous savez, un chrétien a déjà tambola na carte via masumu. Na milliers ya basantu azana lisolo malamu ya nango te pa na lisumu ekomelo ko moko normal. Très bien. Donc akomisa nzambe lokola automatisme moko boye. Donc amesani si nzambe. Aujourd'hui là j'ai voulu le chrétien nzambe ba mesana na été. Tobanga nzambe. Quoi la vraie délivrance na vie ya mutu ezali o mutu azoyoka liloba nzambe kotikati na ye ebikisi et puis eloko ya solo o e détruisaka vie ya mutu ezaka parole et koti et détruire nyonso travail tout o mutu asali na vie na na ba retraite ya ko gêner et tout et détruire eloko ko sala ke base mokili ezala contre nga c'est la vérité. D'abord comment pour la vérité? Pour la vérité. Déjà monde des ténèbres et Luka Kinga. Parce que chaque chose dans la vie a un temps. Et Dieu laisse les temps pour les diables. Il y a que Asakaranayo Mutu. Et il y a un temps que Dieu s'élève. Très bien. Ozomona Job avait toujours la foi malgré tout ce qui s'est passé. Le Seigneur a permis le diable de toucher le corps de Job, mais pas son âme. C'est de la même chose. Le diable a profané Naengai, a simbi Naengai. Na meli biamba, na bimi na bandumba, na sali ba makambu mususu oyoyo, soki lelo ba ebimi bwe na miso abatu, do na mukili na ozala na droit à pardonner. Mais le Dieu du ciel qui est amour, il m'a encore regardé son serviteur. Donc sinon, à cause de la vérité, parce que le Seigneur, pardon s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a des chrétiens qui sont en train de nous suivre. Je suis là pour leur dire encore. Baebi sibino trop, yaka na magie, yaka wepi et bela ba chrétien, akendara l'église mais aebi ke bana wa boti na katanda kwa libala, azui ba on a ba puissance à ba magie na bandoki. Donc, c'est-à-dire que je suis là pour accomplir la mission de Christ sur la terre. Donc, c'est-à-dire que pour les brebis perdus, brebis perdus, la têtu, ok, vraiment frère, zongele la maramba bonzambe, akobo, parce que aza brebis perdu, aza monto azala qui évangile, abiminde. Parce qu'il faut qu'on zongi ça y est, ce n'est pas facile. Et voilà pourquoi le Dieu du ciel est avec moi. Bon, dis-moi que Dieu existe. Et Dieu fait. Le Dieu de René Abiri, à Salaka, au Botakate. Andima nzambe no. Andima. Nzambe na yo tandima nzamba. Andima nzambe o akeli na ngana ye. Yo chate, yo muto zaina mandumba, yo tamse si. Non. S'il vous plaît. Dieu peut se servir de n'importe qui pour sauver son peuple. Mais Dieu peut se servir de n'importe qui, là j'assais. Et dans n'importe quelle situation. Ben, partie c'est bien. Tu as un Torolobena, le mission na ebo retenir. Mission na e. Des Toroloba, il y a ni qui n'est pas un musicien Toroloba. Trois, pour retenir René Abiri. Tu vas te belé, bah, Kweyaka, Azane Nanzambe, tu vas te souvenir à Nanzambe. Azabna grand noir, grand chimboka parce que. Nazo senda na bandeko ya ensemble, bo moni likopanando ke sika e memibino. Bandeko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon. Amen. Na ino saka se pas comme ça. Félix président Félix a question bon ebele na ba so de mutombo. Ba so de mouton na c'est qui maman Silver. RDC est comme fréquenté la communauté internationale netilelo. Lelo facha zimboka oyo. Azo sa musala ko sala remettre tout en ordre. Attaque no ko boyingai, ngande mutu na ko kono ba boya sima. Mais bolimo ya Congo et les galiboso ya bolimo na biso personnel. Mutu na sala sero ba compétence na e, boko okende biso. Le plaisir est partagé, amis téléspectateurs. Bienvenue une fois de plus sur le temps de la parole. C'est votre magazine d'actualité. Vous s'habituer chaque jour, même heure, même chaîne. Le temps de la parole.
avec votre humble serviteur Moïse Moui, Tobanozala, Potobeta Masolo Kibonzambe, Awa Kibonzambe. Donc, yo Motoza, Kota la biso un peu de partout en France, Ota la biso na Canada, Ota la biso na Angola, na Pesiba Maman Nanga Angola, Mbote Mingi, et na Pesiba Ser Nanga Nyonso ya France, Mbote Mingi, parce que Mbokande Zaïko Kende, Esengipe, Tobeta moi spiritualité, Esengi Tobeta moi les solo ya religion, pour na deux peuples quand un diable, peuple quand un diable. Les lois, amis le spectateur, ça sera une surprise pour vous, parce que Boyebaki na ba casquette mingi, Boyebaki na ba musicien, Boyebaki muta ba buzz, Boyebaki muto ya succès na ba réseaux sociaux, mais il a décidé de laisser les camps de l'ennemi, parce que moi au son abisso à l'obité ne kombuye sengelinga siko na saïla kolo le kola un homme de Dieu, le kola un serviteur de Dieu. C'est qui? C'est Moto Boyebaki Océan Maya Monene, mais aujourd'hui appelé le frère évangéliste René Abirito Pessi Bote Mingi Boyimala Mona, émission Nabiso, temps de la parole. Donc, Moto aussi n'a pas de côté au Bazali Kota Labiso monde entier. Donc, c'est bien moi, René Abiri, l'évangéliste donc, de Jésus-Christ. Donc, je suis là pour répondre à ma question, surtout au Kotu Nangai. Je suis là. Très bien, amis téléspectateurs. Beau s'abonner moi mingi boutique à la rendez-vous parce que René Abiri convection na e boyo kamolelo nini tsinya bongo la mutema. Deuxièmement bon manka rendez-vous te poto retourner ba question na so mone na ba wata bo mone na fali bo mona ye na seleo ba misenyo so bo na mone le loro bisa ba vérité na ba ngote mais ya ba lo nini lo ngolisi na monde wana. René Abiri na yebi ki to za na so mularité to ça ba série ya ba émission. Parce que vie na yo conversion na yo eza vraiment ata tobito no bete émission bo bandeko to la to la mkesi la te yango to oye bosa na bandeko chaque jour to ya étape na étape to tika bango na posa mais bo limbisa biso télévision za kangoka to banana nini sali ke René Abiri otiki siko za ki a succès aucun na ba boîte aucun na ba wata ou voyage na bango mais lelo ondinga oya kokota na musala évangélisation kokenda oteya na bawenze koya olobela le nom du Seigneur. Voilà, merci beaucoup pour la question. René Abiri na botami chrétien. Donc na koli vraiment na katsa liloba ya Nzambe et na linga Nzambe makasi. Et sinon kozonga nanga encore na katsa évangile na ndenge na ngamoro na sala effort. Pour na kozonga na kati ya musala na Nzambe na tikala kozonga ti na sala ba effort nga moko ndezala ke noté aujourd'hui là na lamuki no bi no la cigarette te OK no la diamba te no coucher pe na mwasi te mais au surtout kaka to ko maka ba 16h boy pour sa chimbo ki mo boyaka. Donc c'est tout un esprit. Donc ezali ba esprit ya égarement. C'est-à-dire que René Abiri na bando sala la Nzambe. Et il est arrivé, Erto Kotasko na kata bénédiction témoignage, ndé na kofongola vraiment qu'est-ce qui a fait que René Abiri a tika cher ou ezali bonzambe parce que Zelana obandaka na bonzambe oye musique okoi to yo bandaki no ndeni. C'est-à-dire que René Abiri na l'équipe de na leka na ba théologie. OK. Dans les cas, dans la ba formation. Voilà pourquoi Jésus. Théologie à Milili, oh tu sais que yoka batebe ba c'est la ba musa. Non, René Abiri, nga mana l'équipe vraiment la formation. J'ai été vraiment bien formé par notre docteur le révérend Meshak Mukoko, Kwazali père spirituel pour moi et kozonga pe nazongi ka na seka ya makolo na ye. Donc c'est avec lui que je me sens vraiment à l'aise en esprit et en vérité. Donc sinon toute formation veut dire que to koma ki pe côté ya et tant on a comment parce que nazo qui menace moko vraiment makasi ya monde des ténèbres parce que ba biso to saleli Nzambe sans koye batandenge ba pesara moi si bisou nde ba embrassera to saleli Nzambe na vérité na crainte na lokuta tende tozo mona lelo ba to mususu alali alamuki Nzamba lobeli elo côté a raisonner te soki na kipa mama Alphonse na ebisi eboe a rozata moi 5000 francs au pesanga non. Nous, on a accepté de servir Dieu avec toutes nos faiblesses. Okay. Pour tout que non, avec Dieu, tout souka toujours cause à la fort. Et il s'est fait que le diable m'a menacé au moins pendant 6 mois. Donc il m'a vraiment brutalisé. Mais tellement que
vinanga na yo comprendre que eza ndenge moko ba prépre na makambo lekeli la ki Job. Le Seigneur a permis au diable de tourmenter. Il y a quoi embrayer vie à René Abiri, mais il y a quoi toucher âme nanga été. Et jusque là je vous parle, le diable monde des ténèbres est vraiment la carte na confusion ma casse. Pourquoi? Ba ko menoncer nga, ba ko bundisa nga, mais eza ne loko moti ya diable tikala ko pénétrer ko kota na kati na nzoto na ko tikala loko la tâche. Oyo tozo mona na kati ya makomi, Jésus azolobeli la Pierre que Pierre Satan t'a réclamé. Quand le diable est en train de réclamer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose du diable na kati ya mutu wana. Au diable azali ko réclamer. N'invite so azali ko comprendre na papa na. Voilà, donc sinon eza na batu mususu oyo ya keno akoma na ko sambela. Mais monde des ténèbres zo réclamer. OK. Il y a batu mususu akoma na betam mususu côté mais impudicité zo réclamer. Mais nga René Abiri ce n'est pas le cas. Le diable n'a rien à réclamer chez moi. Ndozo mona mutu mususu ateyaka na mais lokuta na mona watika te. Ndozo mona ba pasteur ango lelo bazo kufaka na ba poison. Moi ça m'étonne. Tango biso to ndimeleli nzambe avec na foi o naza nango kande Bible lobeleli biso na livre Hébreux 11. Et la foi, c'est une ferme assurance. Très bien. Une démonstration, c'est-à-dire c'est une ferme assurance. Bouleka que non sona sezo assuré vie na yo. Sona sezo assuré ba bien na yo. En cas de problème, tala acte so qui sona so mon kilitozo mona. Et bon nzambe o azali ko assurer kondima na biso. O lobi ke na Jean 3:16 afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bouleka jusqu'à ce niveau-là. Donc sinon le diable n'a rien vraiment à kokolanda encore katinangai pe etika la pe kokota te malgré que na sumukaki les jours où j'ai péché je pense que le temps to comme na ba émission témoignage na ofongola les jours où j'ai péché nini oyo est arrivé mais sinon je me suis retourné dans l'évangile parce que na moni peuple de Dieu baza vraiment abandonné ba pasteur balandi mbongo ils ont trahi l'évangile, profané l'évangile. Et alors, moi, René Abiri, je suis parmi des gens où la Bible est en train de dire que Dieu se réserve encore de plusieurs serviteurs de Dieu. Dieu se réserve. Je suis parmi des serviteurs. Je ne dis pas qu'est-ce qui vous rassure, vous êtes parmi. Qu'est-ce qui vous rassure? Ce qui me rassure, c'est Dieu là qui est en moi. Voilà. Très bien. Amis téléspectateurs, vous nous suivez un peu de partout. C'est votre mission, le temps de la parole. Torozala awa, naba serviteur de Dieu et à l'olenge na l'olenge. Mais tolobi, papa oyebi. Ça sera une série des émissions parce que mon collement aussi ça théo yoreni mais tamazolo baba question zo yanga ebele. Abi tolobi tango na témoignage. Les deux émissions à témoignage, les deux émissions que bato oyebaki rené na monde wana azaka na monde wana te. Moi j'aimerais tout sunga bato ba otala biso. René Abiri ayamba Jésus-Christ na nini aye kotika Jésus-Christ na nini pe azongeli na nini. Trois petites questions. Voilà, René Abiri na yamba Nzambe vers les années 2004. OK. Vers les années 2004 na église la source comme ça là. Donc il y avait un pasteur qui était honorable député en époque, église source de Guillaume. Très bien. Source de Guillaume, je pense que bandimi église source de Guillaume, c'est là où j'ai été baptisé. Et alors, mais je suis né déjà na ndenge to bando ko le niveau bandal, to bando kende église na maman na niveau ya ACK et tozo côté Kodi même mais na ACK na zoa baptême, tenaye ko zoa vraiment baptême na église source de Guillaume où ils allaient na niveau ya Kasavu na avenue Sport 2004 oyeko banda ko sa elanzambe na mbula bone voilà na ko banda ko sa elanzambe à partir de 2008 4 ans après oyeko pengwa na ba nini voilà na ko tika vraiment bonzambe à partir ya ba 2013 14 8 à 13, 14. Donc on a 6 ans dans Bakati na biso, 6 ans, 7 ans devant on a Bakati. Monsieur René, au côté de la Mozinote, mais qu'est-ce qui a fait que 13 wana ou Pengui
et puis ozongi na nini na makolo ya Kristo nini esalaki d'abord kopengwa na yo mpe nini esalaki kozonga na yo okota biso na mozindo te parce que tokoya na jour ya témoignage lelo tokolinga totalisa bato kozala so na monde wana te. Bon, j'aimerais aussi parler à tous les chrétiens du monde. Au Brotalangana aussi. La première des choses, quand vous vous approchez de Dieu, vous devriez d'abord croire qu'il existe. Avoir la confiance de ces dieux-là. La confiance, oui, j'avais la confiance. Mais un chrétien, Azamontu Oyoyo Akanga Matoi, déjà on dit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Allez-y. Il y en a Bamususu à Moutako Kouébisangate Lelo, que non, je suis un chrétien. Naza a fandi tansus au milieu de 10 personnes, bah mais la bière, mais la sucrée. Et ça peut moko ba thème on a déjà dans 2011 l'influence entre les chrétiens et le païen qui influence qui. OK. Donc c'est-à-dire que nous sommes des chrétiens. On ne peut pas se faire mélanger. Ce qu'on cueille envers le païen, il faut aucun avec l'évangile, avec la parole. Mais René Abiri, je ne m'approchais pas aussi de gens aussi tels que le camarade, Tofanda, Bango Bazo Mela Kotoyo, Ngape non Mela Pe, je suis là avec eux, Natskala pour vivre bon. Mais il s'est fait qu'un jour, Nazalaki au milieu de plusieurs serviteurs de Dieu aussi, Rubika Tozalaki entre nous aussi des jeunes, mais Bamsou Bazalaki Babandaki Pe avant là et tout. Mais non, vous savez, un chrétien a déjà tambolarada na kata via masum. Na milliers ya basantu azana lisolo malamu ya na ngote pa na lisumu et comme loko moko normal. Très bien. Do akomisa nzambe lokola automatisme moko boyi. Do amesani nzambe. Aujourd'hui là, j'ai voulu le chrétien nzambe ba mesana na été. Tobanga nzambe. Ce frère là, nakuna bande ko tira attention na maramba bandolo ba vraiment te. Mais eloko kana yoka kika na matoi na ye nde yangwana esalaki ke et détruire. Vous voyez le diable comme il fonctionne. OK. C'est-à-dire que batu ba beta masolo koto. Ozano ta musuna bangote mais yo telemino ta musu koto pesi bango mukongo. Mais matoi na o ezo yoka. Voilà pourquoi j'exhorte à tous les chrétiens. Tant ozo prier l'obéla nzambe à affermir foi na yo. Et puis nzambe a blendé yo. Et puis chrétien faut au kangaramatoui. Chrétien peut saramatoui n'est pas n'importe qui. De peur que évangile kozo mona baote yo yo. Oko kozo appelle mauvais évangile et continue et détruire yo parce que nous sommes donc c'est-à-dire quoi la vraie délivrance na vie à mutu ezali o mutazo yoka liloba nzambe kotikati nae et bikisi. Et puis eloko ya solo o et détruisaka vie à mutu ezaka parole. Et koti et détruire nyonso travail tout au mutu asali na vie na ba retraite ya ko gêner et tout et détruire. C'est par rapport à ça le frère là avait dit quelque chose. Comment se fait-il que yoza chrétien ozote ya batu botika masumu botika okende ba boîte de nuit botika ba boy mais au moment où on a nos quota boîte de nuit apuya mo lisu na verset biblique. Oh Moïse avant même peuple d'Israël dans le désert, lui-même Moïse a été passé par là pendant 40 jours. Oh. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc c'est-à-dire que c'est un chrétien, c'est un prédicateur aussi de l'évangile. Mais aïe na rubrique ali solo mais pour qu'on fan de ça lisumu oya salaka. C'est-à-dire que si il fait ça c'est parce qu'il y a ça. Non. Nous sommes des chrétiens. C'est là. Donc c'est-à-dire que c'est là n'a pas ça va tourner. C'est n'a pas ça va tourner. Vous venez à bi ozoko tana la prédication, on les lois à prédication na yote. Les lois ali tozo sunga batu. Na mais si on risque ngaipe oui d'habitude na linga otambola na bible na un vrai soldat. Donc sinon d'habitude ya mona linga ko tsa en profondeur parce que ngaza na ba question anti contact tant ozo beta na osenga ba passage biblique bande ko ba kotala biso ba ko japer ba kotanga ba vérifier si c'est mon si René on va comment pena mon sala encore ngana lingi lelo tozala na une émission moko ya na ba pas trop spiritualité mais une émission moko réelle pour moto muso kolanda biso apengwaki mais à travers cette émission azali wapi alors que bongo la motema ngana lingaki
juste un lobby influence ya maloba influence nini yo ndeko wana betaki et ça qui est René akoyaki et puis nini yaki ko sala ke René azongi donc aux amours pragmatique parce que voilà le frère avait dit comment okoki ko te ya bato que non botika masumu botika kindumba botika koyiba au moment yo mona no yiba te. OK. Donc par là il faut yiba. C'était ça leur conversation. Mais non, la puissance de la parole. On ne blague pas avec la parole. Non. On ne blague pas avec la parole. Allez-y. Ça me fait vraiment mal. Ça fait très mal. Mais moi, je veux qu'on sorte lever les gens. Des fois aussi, j'ai honte aussi de parler aussi sur ça. Mais sinon... Il ne faut pas avoir honte. Moi, voilà. étant qu'un éducateur de masse, voilà. Étant que quelqu'un qui cherche aussi à gagner les âmes, parce que nous avons une mission, on sert Dieu même à travers nos émissions. Okay. Parce que nous avons une émission, maman moi azota la mission en France, ndeko moi azota la mission au Canada, ndeko moi mba dans la situation en Angola, zo servir di mazana ba situation aux obéta. Mais à travers cette émission, ndeko wana ko ozonga pe na makolo Seigneur. Lobaka amène place aux alliés aux bénédictions. Ndeko René Abi. Masoloni yo kaki oyo zagi na dibonzambe na yo et séduire matoi na yo très facilement. Bon, papa Moïse Mboyi masolo na yo kaki ndeko wana un chrétien oya teyaka alekaka pe na chair abetaki na sima. Je préfère tout selon la prochaine émission. Je le patient. C'était juste que de phrases moko simples. Mais ça t'a touché, mais yeux qui vont t'amener le tchang pandi et tu et côté si vous pouvez n'avoir ça moi. C'est que vous avez un peu dedans, un peu dehors. Non. Ngai maman nangaza, maman nanga boti ngaza n'Angola. Il y a ma sœur aussi, maman Paola Schengen, oiseau à la biso au niveau à Londres. Bah il bien très bien. Okay. C'est-à-dire que na la vraiment na via lokutate. OK. C'est-à-dire que na saleli nzambe na vie nanga papa nanga envie, ba leki nanga pe ba envie. Oyo bakoleka aussi pour parler ceux qui vous appellent sur la besoin qu'on interviewer mais sinon na saleli nzambe avec toute sincérité dans ma vie et nenge pe na zongeli nzambe boy na ndima ki te que Saint-Esprit a koka encore koya na mato inanga pour me dire encore quelque chose na ndima ki te. Mais comment c'est que yo ezana nenge bato balobaka na badage mingi non pas badage makomi pesa na makomi. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Ouais. Et pas René Abiri pesa qui bongo. Bon, et pas René Abiri, c'était pas vraiment ça. C'était pas vraiment ça parce que ngai na botamina déjà na ba combat ebele. Et le diable sait la mission. Moi j'ai une mission ici là sur la terre. C'est quelle mission? On va en parler. Naza la mission na mokili. Et mission ya ngone ngezana, il faut s'attendre. Papa Moïse Mboyi et les Kelele a ôté sur le monde René Abiri na prison. Et les Kelele a ôté les Kelele a pe bande ko bota la biso. Donc miyebi ke ba okanga yo. Na yebi ke ba okanga. Na yebi ke ba oloba mabe sur ngai. Zela. Mais les Kelele a batouté. Mais je dois subir ça parce que la Bible nous dit wala nzela nzambe aiba ko meme kuluzu. Donc voilà. Amis téléspectateurs. Très chers abonnés. Il y a beaucoup de gens qui ont manqué sur rendez-vous parce que ma cambouza est vérité. Donc, Mutunda Zoza na eboye, na pesi ndeko nanga na émission politique mbote mingi, ndeko nanga comment les avana. Jano comment ndeko nanga les avana. Alain Bolojo. Aibisa nga bo ndeko mbui. Nga etikali ka muke na zoke nanga opema. Zoke no pema abi. Isika nanga na sepaka. Donc, ezana ngona batu. Chers amis internautes, ba ebi genda azabo iba ya okanga na bango yenjo. Neti bandeko wa René. Ayebi yena zana yoana tomi pe sa capacité à aucune prison ngana zo senga na obondela pona ye bongisa ka déjà biloko soka koti seper kan de kombui menga na ko tala ete mutasa pesa mi lobelo eza de mission et ça va bien o ba ki ba okanga na bonga nga niveau la liberté yo mi ndima una kata ki bonzambe c'est souffrance oyo parce que nga déjà pe na de na mona kiamo na yebi yango pe souffrance ya yo ndenge ba okanga wa Osani, on a pas ça battu le sous. Non. Oui, bambo. Non. On fait la politique. Non. Sinon, et l'eau que vous savez que
base mokili ezala contre nga, c'est la vérité. D'abord, comment pour la vérité? Pour la vérité. Barolukanga, déjà monde des ténèbres et Luka Kinga. Parce que chaque chose dans la vie a un temps. Et Dieu laisse les temps pour les diables. Il y a que Asakaranayo Motu. Et il y a un temps que Dieu s'élève. Très bien. Ozomona Job avait toujours la foi malgré tout ce qui s'est passé. Le Seigneur a permis le diable de toucher le corps de Job, mais pas son âme. C'est de la même chose. Le diable a profané na engai, a simbi na engai, na meli biamba, na bimi na bandumba, na sali ba makambu mususu oyoyo, soki lelo ba ebimi bwe na miso batu, do na mukili na ozala na droit et pardon te. Mais le Dieu du ciel qui est amour, il m'a encore regardé son serviteur. Donc sinon, à cause de la vérité, parce que le Seigneur, Papa Langa, pardon, s'il vous plaît, il y a des chrétiens qui sont en train de nous suivre. Je suis là pour leur dire encore. Baebi sibino trop, yaka na magie, yaka wepi ebela ba chrétien, akendara l'église mais aebi ke bana wa boti na katanda kwa libala, azui ba on a ba puissance à ba magie na bandoki. Donc, c'est-à-dire que je suis là pour accomplir la mission de Christ sur la terre. Donc, c'est-à-dire que pour les brebis perdus, brebis perdus, la têtu, ok, vraiment frère, zongela maramba bonzambe, akobo parce que aza brebis perdu, aza monta zala qui évangile, abiminde. Parce qu'il faut qu'on zongi ça y est, ce n'est pas facile. Et voilà pourquoi le Dieu du ciel est avec moi. Et je vais accomplir ça. Bien sûr que les mission, moi, que les vraiment pas si, mais avec la foi, tu as très bien. C'est ça. Voilà pourquoi mal. Je dirais aux gens, bon dis-moi que Dieu existe et Dieu fait. Le Dieu de René Abiri, à Salaka, au Botakate, Andima nzambe no. Andima. Nzambe na yo to andima nzamba. Andima nzambe o akeli na nga na ye. Yo chate. Yo muto zaina mandumba. Yo tamzo si. Non. S'il vous plaît. Dieu peut se servir de n'importe qui pour sauver son peuple. Mais yo c'est là non. Dieu peut se servir de n'importe qui là j'accepte. Et dans n'importe quelle situation. Ben parti c'est bien to ya na to lobenda lobi mission na ebo retenir mission na e de to loba elo nini ya ki me pas ba musicien to loba 3 bo retenir René Abiri to iba te bele ba kweyaka azane na nzambe te to ba tsuba ya na nzambe azana na grand noir grand chimboka parce que je salue même le frère natanga kombo na tena boy na botanga komba umsuba mo wanga frère mo ayemba boyebi ka ba na bana ko mela no fort na frère mo ayemba na pesi mbote place azolanda biso mais le la koma mosali na nkolo René Abiri a botami na kati ya famille escridantine na kati ya famille to ba famille ba Kristo mais ye moko bandi ko salela Kristo ake a pengwi lelo bino bota biso est-ce que bondi ma frère ya boy abongwa tout à no façon na suki mandefu linette on a ba mission zaka bino watu bota biso est-ce que vous comprendre na ngite na tout ça ba tuma ba ko bon la bi ne fait pas le moine to kota wanté René Abiri siko bandumba nyoso ba musicien nyonso oyo banda obima na bango c'est beaucoup tani bosa ne boso esote te non ba artiste musicien non s'il vous plaît ba boîte nandenge sur le plan professionnel, bon je ne dirais pas sur le plan professionnel mais sinon je n'ai plus encore le temps là pour na makambo o ezali ko apporter rien sur ma vie. Vous comprenez, et surtout vous allez apporter rien dans l'évangile. Donc c'est-à-dire que on traite de très bonnes relations nabango et naba vraiment tout solo la bien naba musus opi bazala pe déçu via ba comportement nanga à leur égard. Moi na senga bango ba excuse na média ezalité parce que média eza quelque chose de monté pour les excuses mais sinon si le Seigneur nous fait grâce de nous voir et je vais leur présenter les excuses. Tozala o nazala na bango pe vraiment moi jar. Bona ba moi noir. O nazala na bango moi jar c'est-à-dire que na ba division, na ba problème, na ba donc sinon est-ce que oui d'abord au choka ba via batubeli au moment batubeli c'est le diable qui était en moi.
Est-ce que yebi ki bato bato pe jeune bato jeune fille moko bato grâce na yo soit comment na vie moko boye et ali kolo non mais yo se repentir ya se repentir non. Oui. Oui, Papa Moïse, que Dieu vous bénisse. Que le ciel se souvienne de ces jours pour ta vie. Amen. Papa nangai. Oui, bien que jour mususu to le kakaka na fandi pemi na cabine moko boye na somi biscuit. Non lia parce que j'avais faim. Na mon frère moko boye to banda ko te ya ne ensemble ba série mbo bakala. Siko sali ke aye asombi shimboki. Aye bika ke ngape na melaka shimboki. Siko na ebisi papa nanga. Nga dana tika nanga shimboki depuis kala atalinga alobi utika po benga mingi toma. Yana ba musu ba benga bishop. Donc nazala déjà na ba appellation et ba toma ba shimboki. Siko papa wana frère wana atalinga boy alobi utika vraiment comme la shimboki na biso zo mona bible était. Nga yo na bible nanga na tika et puis après on a okende biso alobi papa ndenge zawa kaka siko nde no so shimboki kuta suka na omela ka ya moyo kaka ndengo zongeli nga pe nazo. Il y a des gens qui ne peuvent comment qui aussi séduit. J'ai vu plusieurs gens et puis elle se répandre quand information quoi surtout na bandal ba sepeli ba lobi gloire à Dieu. Ba tu na poto bazo benganga o to yebane na bango na niveau Kinshasa na zu ba appel même na niveau à Brazzaville. Ma maman à moi nana ba voice na téléphone atondisa maki vraiment na esengo makasi quand elle a appris que René Abiri a zongeli na katsa musala na nzambe. Très bien, René Abiri, on va finir un peu sur le basuka. Lobby. Prenez rendez-vous amis téléspectateurs, chers abonnés. Yo mutozo tala no en passant, il est simple. Il suffit de s'abonner ou cliquer dans la cloche rouge mupanzi na yo, ou avez une notification comme message dans le téléphone pour lobby. To betali solo ya délivrance ya René Abiri et ça ne sait combien de pasteurs. Pour te yoka mon tu vois c'est pas facile. Le diable est tellement risé malin, atala ke motunaka ni place aka takana et pour René Abiri aka takana diable. Ce gars va tindi boazu ba jeune fait à 10 un jour mort. Va tindi boazu ta ba jeune mais ngande ba jeune wana bozota la biso. René Abiri, message moko. N'inko s'adresser na ba serviteur de Dieu jeune, tout jeune. Ba servir Nzambe. Na ndenge pour ba neko servir oyaka un pied dedans. Pe na kati. To na ndenge ba frère no wana ba évangéliste no beteli solo. A appuyer as une expérience, il faut y parler ganzela ba boîte de nuit to y pa yiba pour kazala un modèle. Soit ça na pas tout bota la biso. Surtout plus depuis la diaspora. Voilà, je m'adresse na monde mobimba. Na ba etu oyoyo bazali ba chrétien ou ba sambelaka, surtout ba jeunes serviteurs. Et belé ba jeunes serviteurs bazali animés par des esprits impurs. Et beaucoup babango na ba fruit parce que nous avons le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Et c'est ce qui fait la différence. Et alors, ndeko ozali tansu serviteur, servante de Dieu. Peut-être nano kushana mobalite, peut-être nano kushana moisité. Et nous savons biso ba chrétien pour coucher na moisité, pour coucher na mobali, il faut obala et après au lekana processus wana. Et alors yon ndeko ozota la moza serviteur de Dieu, servant de Dieu. Nanu olekate na processus sexuel, soit na niveau comme la massarateur, comme la cigarette, ainsi de suite, auto yebi kezali profane, o yebi ke ko attrister le Saint-Esprit, veut dire que ce que yebi ke nanu leka na emote, n'ose même pas dans tes pensées de te faire aller na makambouana. Et puis mutu a séduire yo na ngote. Je sais que c'est vraiment assez compliqué pour ta vie. Je sais que de la chair comme ça, tout ça na makasi, il y a qu'à tenir face, il y a bandumbate. Face à ma proposition, on a vraiment comme la cigarette, il y a qu'à tambola na ba vie, on a ba ivronerie ainsi de suite. Mais toutefois, il nous faut demander que Dieu puisse nous donner la force de se tenir face à Namakambouana. Et je sais, la puissance de Dieu est accompagnée à Kamutu. Tant soit serviteur, servant de Dieu. Wazali kotambola. Na crainte de Dieu, na obéissance à la parole d'Anzambe. Je sais. Et alors, nga René Abiri, dans ce moment-là, nanou na bimana moi cité, nanou na sumukate et l'autre côté, je priais pour na mutu à Nambasu. Je me rappelle les alates que moutake nanda comme Nambasu ici, non, sur place. Na wenza molar. Je priais pour na mutaliboma, c'était sur place. Donc c'était sur place. Je priais pour na mutu, toi zala pe na problème à voyage. Numéro na à téléphone.
famille na ye et bosana de témoignage na robetango awa mais le frère wana era sala ki le rôle à moi genre voyage ça le rôle à vendredi toi mardi na gumba mabolongo. On ne blague pas avec celui qui craint Dieu et celui qui obéit à la parole de Dieu. Très bien. Voilà, je vous exhorte, je vous appelle, le chrétien, le serviteur, le Bishop, ainsi de suite. Dieu n'a pas besoin de vos grades, mais Dieu a besoin de votre crainte. Dieu a besoin de vous voir marcher dans l'obéissance de sa parole. C'est ça la mission de René Abiri sur cette terre. On promet à nos téléspectateurs. Frère évangéliste, l'homme de Dieu. En tout cas, vous savez, amis téléspectateurs, chers internautes, un vrai chrétien n'est pas celui qui lit la Bible de Genèse à Apocalypse, n'est pas celui qui part à l'église du lundi au dimanche, mais un vrai chrétien est celui qui reflète le fruit du Saint-Esprit, et un vrai chrétien est celui qui fait le bien et évite le mal. Mais aux abomona qui bonzambe, les actes fanatisme, qui bonzambe même à la façon de parler. Tout c'est parce que yo c'est un frère que je connais de longue date. Si on peut compter les chroniqueurs de musique à RDC Nabiso, à niveau il y a internet, Azala qui parle. Mais quand il se décide, et puis biso tozu puis faut voir deux plus quand un diable wana. Prenez rendez-vous avec nous, c'est chaque jour. René Abiri donc vinaeza na ebi to aussi ça 2021 aussi la témoignage aussi parce que tu regardes la mission de côté ya basa ya nzambe ou bozana ba comportement wana ya mabe. Même chaîne, même heure. Abonnez-vous, partagez les émissions, surtout vos commentaires. Oyeba qui peut René Abiri aux en France, aux en Angola, ndakisa ma grande Chloé Kardashian depuis la France. Je pense que aux Angola Nabiso, likez, partagez le mot. Bandeko ba René Abiri, na monde on a comprendre qu'il a changé. Aux en Angola, maman on a Véronica, na ko senga no na ba sœur Nabiso tu Angola. Aimez et partagez vraiment. Tous en a pour ça le temps est tellement arrivé et grave, il faut sauver les âmes. Vous partagez l'émission où Azali vous mon Christ ya solo, vous commentez et que pesa René Abiri courage, ya ko continuer à ko pesa bino lisusu matatoli misusu to kutani lobby mais lobby to sola délivrance pe mission na ezaki ndeni. Est-ce que ba pikola ki ba démon, est-ce que ezaki dans le simple sort va ne plus esprit moi na mboka pe azongaki. Je vous dis merci l'assistance à maître Jean Le Pimpe. Fidèle à ma soleil Congo, l'homme de Kabila, Enemi Mouliana. Merci à maman Janine Malitolo Mukala, monsieur Nidaba Kunalingoming, papa René Abiri Tokutanilopi. Voilà, merci beaucoup Boka. Zamba Pambolesi Kazali, maman Paola Schengen, Nakati à Londres, Cornelia Dusi Givenchy, et maman Nanga Dani Bokombe Tsunami, et Bazali Telme Bella Naster La Fraise. Donc merci. Que le Seigneur pense à vous. Merci beaucoup. À vous, amis téléspectateurs. Demain, même chaîne, même heure. Tokutani, au revoir. nazosenga na bandeko ya ensemble bomoni likopa na ndoki esika ememi bino bandeko bamesana likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na inyosaka so epa comme ça. Le président Félix a gaspillé mbongo ebele na baso de mutombo baso de mouton wana sekima mosi vert. RDC est comme fréquenté la communauté internationale neti lelo. Lelo fachi azimboka oyo azosala mosala kosala remettre tout en ordre. Attaque no boyi ngai ngande mutu na kokono bakoya sima. Mais bolimo ya Congo et les galiboso ya bolimo na personnel. Mutu na mutosala sero ba compétence na ye.